doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Recleboriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo tozaka na sije mokobobi version à la musique ezali version o ezara libanda o vraiment il y a vibration donc l'élo tozali na méchant parce que toza na sije moko. Parce que toyebi sabino bandoki ya Congo bazaka ba congolais. Parce que ba misusu monaki bayaki na motema likundu motema ya mabe na union sacrée bayaki po bakota en revanche balobaki yango clairement te mais bazalaki na besoin ya ba poste. Donc lelo tozali kolobela Moïse Katumbi na kanisi bino tu bolandi bomoni interview oyo asali na Jeune Afrique magazine bomoni bino moko bo comprendre que Katumbi dès le départ, donc, tant au biso tozalaki sur naïete, tozalaki un peu réticent, ezalaki avec raison. Pour rappel, il faut boyer baké, Katumbi, il faut boyer baké, Katumbi azali opposanté, azali faux opposant. Katumbi soki amelaki kanambe ba masolo ba minérete mbele Katumbi lelo azalaka kaka nasima ya kanambe puis boyeba ke na niveau oyo ba yiba bango na kanambe Katumbi bakoki jamais ko bebana na kanambe parce que Katumbi mbongo Katumbi azali na yango vraiment ti akokufaka mbongo ekosila te boyeba ba mini mususu ezalaki na bakatanga kuna ezalaki pour 20 ans 100 ans Katumbi asisa na ba 5 ans yango monaka na ba Angleterre wana donc ba akoma neti donc partenaire na bango parce que ya bandoko pesa penzo mon avion penze yé na kati ya katanga bazwi na ba zelo na ba nini nyonso to ekei donc Katumbi ayiba ba minéraux ya mboka na biso ya kosakana te donc Katumbi eloko ekomisa ye faux opposant ezali amela ba minéraux amela ba coltan donc cop ezalaki ke omoni bon comprendre que yango monaki ke batu oya FCC ba koma ki ko la même idolâtrie na niveau oyo bango bazalaki wana ba sala idolâtrie na étranger moko parce que atikelaki bango vraiment donc espace ya koyiba parce que kanambe ezalaki nini yiba na yo détourner na yo ba mbongo ya l'état détourner na sala denier public ezali na tina te ye kaka ko simba ba minéraux na été au moni katanga place Moïse azalaki ezalaki place penza ya ba minéraux mais tant comme cop moko ya coltan Katumbi ameli kanambe esika kanambe ba bebanaki na Moïse Katumbi oyekaka ke donc fakwa alingaka fakwa yiba ete yeba ke fakwa alingaka muninga ne fakwa yiba te yeba ka ke kanamba sali ba boule na ye ya ba calcul na ye donc Katumbi lekela kanambe balara ba coltan ya ono moneki siko ke colère wana kanambe alingaki siko ko silisa Katumbi pouvoir akamati ale akati katanga ngo komisoki nini ala kamati alongoli ba masolo yango no moneki mo Katumbi alingo bima na aéroport ale ba komo fouiller ye ba sac à moi na ye on dirait passager moka bo imaginer que Katumbi alingo leka na aéroport ba fongoli ba sac nene donc parce que Katumbi amela ba mbongo ya coltan amela kanambe bambongo yango no monaki ke Katumbi akomaki faux opposant tant abimi akomo sale ba GA bareye yango monaki Katumbi donc akomi alinga zonga na mboka akomi neti mbwa liboma kende kota Zambie akoki akota te azongi na Congo grâce ya Félix Antoine Tshisekedi tango ye na pouvoir ati état de droit alobi ba opposant nyonso tout ba réfugié nyonso politique o bazali banda ba kota bazongi sele Katumbi passeport na ya kota mais azaka ka ingra aye baraté le lozo tcham no bazolo baka basali loi tchani po bakase Katumbi soki donc Fachi alingaki Katumbi akota te alingo kota ça été Katumbi Fachi akobanga ka jamais na makamba élection bakomi loi tchani bomoni tozongela na ba déclaration oyo Katumbi aye ko sala alobi ke justice na biso ezali sélective
justice na biso ezala sélective ndenge omoni kaka même parole que na Olive Lembe donc ozomona kaka bazali batu ya côté moabi donc justice na biso ndenge ya zalaki wana akomi komone komi select omoni donc ba katumbi sélective ya ndenge ni ba katumbi no meke bazo banga pour ça ba yebike IGF ekokwela bango omoni bato tout bazali ko sala ba palpitation bato tout ba komi donc mystique parce que muto azali normal o azali fakwate akoki ko banga IGF te ako se plan na musala IGF au sala bon botala sikoyo donc katumbi donc à lobby bateau nyoso tout au bazali bakimi bopozo babimi donc général wana nunga bimi libanda kika abimi libanda donc Kalev abimi libanda pona bango pona katumbi bato wana bazali bato malamu batika bango est-ce que vraiment ezali makamba solo donc bato lokola Kalev azali banda kika ya kimi emro tout la musi donc numbi ya kimi po na katumbi ezali justice ezali sélective jamais qu'on soit sélective. Donc Katumbi ye moraza na siko azomona ke donc moko na moko bakoma kokwela yepe bakokwela ye Katumbi aza faux opposant Katumbi azala jamais opposant parce que soki batikela ke ba liberté o abandé ko yiba ba minerai amelaka kanambe te mais le Katumbi akoma opposant donc Katumbi aza opposant lelo to moni penza ya solo ke Katumbi azali a marchaka kaka na kanambe botala kaka boyebi ke Katumba mwaka kufa nana poatai Katumba mwaki muta poatai ezali Moïse Katumbi. Donc Katumba moko tanga moni ke amoni kanamba comme mema ba masolo na ba marque moka mystique accueilli amoni Katumbi alobi donc en tout cas kanambe photo sale ba masolo facile là bona bosiko Katumbi akenda kofuna kanambe enregistraki Katumba mwako ayebisi kanambe akamwa alobi non Katumbi abimisele audio ayoki si après mbala moko ba sale stratégie bo mona stratégie wana pa esalama wana ke avion kweya donc matata mponio akufata bukanate Joana Msusa S moneki Joana S le kaki ba ministre na ba nadi batika na poste alongwaka te bomona récompense ya matata mponio azwa primatique tina suka parce que ba yebaki liwa bomona ba photo yemo kanambe metteur en scène azo kamwa donc azo kamwa ndenge nini ke Barter a filmé donc ba performance ya Barter a filmé basali ba performance morobo o yandi magite donc botalaka na photo donc tout donc yemo kanambe ndenga zo kamwa donc voilà zali gouverner soki ya ba Kivu à côté kuna ndenga wita kisoko na Afrique du Sud azota lokola ndenge ba tiango ba bibende yemo zo kamwa bi na pesa bango boule mais boule basali bo yeba ke Katumbi na liwa ya tumba mwaki azali na kati Katumbi azali na kati na liwa ya tumba mwake. Donc avant de continuer to marquer pause ya ba partenaire na biso donc vraiment de to lobaka ke Kodia Simo donc Sepela TV ezali décodeur à Banamboka et puis donc Tolobisusu donc Balis Santerre ezali flat o ya Banamboka et puis Tokobo Sanate donc ndeko na biso les grands traiteurs Romain Lunga na kati ya Belgique parce que ceux qui fêtent salami masanga koli ezamala muté donc vraiment fête ezali voué à l'échec. Donc restez connectés sur un club original, à tout de suite. Noël Nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur. Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous bêta billard quoi. Limité 7e rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le temps, on a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, mouf. Ouais, ça fait tout Tu es pendant ma mariage, mon mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balis Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires.
un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxe à votre portée. 2 appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondéco dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.balisecenter.com. Flat Hotel Balise Center, l'excellence dans la simplicité. L'entreprise Kodiasimo présente la cité Kimia. Vous êtes congolais de la diaspora ou fils du pays? Venez découvrir et investir au sein de la nouvelle cité Kimia. Le groupe Kodiasimo vous propose une cité résidentielle avec plus de 450 maisons modernes, construites aux normes internationales et surtout à des tarifs très attractifs. À la cité Kimia, vous trouverez aussi un espace commercial avec plusieurs commerces et services de proximité, tels que des boutiques de prêt-à-porter, des restaurants, des boulangeries, des salons de coiffure, mais aussi des banques, des pharmacies, l'hôpital de la diaspora. Investir à la cité Kimia, c'est contribuer au développement économique en République démocratique du Congo. Mais c'est surtout croire en un Congo nouveau. La cité Kimia est située dans la commune de Maluku, à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach et 15 minutes de Kinkole. Alors ne tardez plus, venez et construisons cette nouvelle cité. La cité Kimia, un havre de paix à Maluku, le nouvel Eldorado du Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bonjour, alors nous sommes ici sous la concession Kodiasimo, où sera érigée la cité Kimia. La cité Kimia avec différents lots. Donc les lots A, comme nous l'avions annoncé, les travaux vont débuter au mois de décembre. Donc c'est très bientôt. Nous sommes là avec des experts, nous sommes là avec nos architectes, nous sommes là avec les géologues, nous sommes là avec tous les experts dont on a besoin pour pouvoir viabiliser les terrains. Les travaux sont là, la concession est là, nous avons une belle concession de 34 hectares sur lesquels nous avons érigé ces travaux. Donc nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée jusqu'ici, pour ceux qui ont réservé leur lot, pour ceux qui nous ont appelés des par le monde, États-Unis, la Suède, on n'oublie pas, le Japon également, la Belgique et la France. Là maintenant nous sommes à Kinshasa, nous allons débuter la commercialisation à Kinshasa. Nous vous avions réservé les meilleurs lots, nous avons réservé la première partie de commercialisation d'abord à vous qui êtes à la diaspora. Et maintenant nous allons lancer la phase de commercialisation à nos frères qui sont ici à Kinshasa. Il ne reste plus beaucoup de lots pour la diaspora, donc il nous reste quelques lots et ensuite ça sera ici à Kinshasa. Merci de votre confiance, nous allons travailler pour vous, pour que nous puissions mériter votre confiance. Donc le programme Kimia est bel et bien là, les travaux vont bientôt débuter et voilà la concession. Je vous remercie beaucoup. Banaki, après le lancement de Kodiasimo na poto, nous avons le na Kinshasa pour la réalisation. Balo Eza, et bel attend réservé. Kodiasimo, c'est mignon. Kodiasimo, c'est la qualité. Kodiasimo, c'est la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre.
Event, Roms Event, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Roms Event. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Roms Event, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe, Alléluia, Alléluia. Bana bikamwa, nana mingi akolobate, nazali kosenga la peuple de Dieu nyonso, Zamba lobi combat, un bon combat pour avoir la victoire. Boya na site na biso, ya kalanga grâce bikamwa na kati na YouTube, boyo kabana na Nzambe tozo luka délivrance butu na moi. Tozo luka délivrance butu na moi boya bo sosola. Quelle est la vraie délivrance? Bana Nzambe mingi na lobezalité. Boya kanenge bana la bato na kati ya mokili bazo tato la makama somo bazo dénoncer. Bien aimé, c'est bien de chercher un homme pour ta délivrance. Moi je cherchais ma délivrance pendant 3 ans. Je n'ai pas trouvé ma délivrance. Je devais se repentir. Bien-aimé, allez auprès de l'Éternel. Le monde est sous la prise du diable. Un vrai combattant, c'est celle-là qui doit combattre un bon combat pour avoir la victoire. Nazamingina Lobate, Cléboa original. Que le Seigneur vous bénisse avec les grands prêtres César Dingadi. Merci, bye bye, à tout de suite. Bientôt sur Cléboa original et Tonga TV. Quand dites-vous, nous allons faire des analyses politiques, on va décortiquer les discours politiques. Ensemble, poussons plus loin notre vision de notre politique. Quand dites-vous sur Cléboa original avec Jerry Mukuna. J'analyse et je vous donne la parole. Et ensemble, nous analysons et nous trouvons des solutions ou des failles par rapport à tel ou tel discours. Bientôt sur Cléboa original et Tonga TV avec Jerry Mukuna. Merci na ba partenaire na biso donc bango bazo ba space donc eza sous forme na bango ndenge ba edaka biso. Merci donc wana nyoso tout biloko to la César biloko bana mboka parce que congolais oyo azali en tête ya pays azali congolais de souche, congolais 100% des pères et des mères, donc il faut tolinga na biso na biso. Donc vraiment tozongi sous lelo to ebisa bino to lobelaka makambo ya Katumbi to ebisa bino faux opposant akoma opposant parce que melaki kanambe ba masolo mbongo ya ba kolta ya na kanambe avariaki ala bandi ko kasser ce qui Katumbi amelaka
Kanambe tembele bazaka ndeko na pi siko tozomona keke bazali kaka botala Katumbi aso suba déclaration ye abandaki kozala ki alobi ki azali pour justice azali ke donc tant président lobi a ko fouiner na passé te azali ki makamtu d'accord lelo azali ko balaka zolo ba ke justice oyo Félix Antoine Tshisekedi a mema na mboka na biso azali sélective ezala sélective comment donc parce que ozomona ki azo tanga par exemple bato babimi libanda donc numbi donc kikaya donc Kalev lelo bakomi ba saint lelo bakomi ba saint po na Katumbi donc vraiment c'est le monde à la veille bato donc yazo tanga na bazali bato ko kozo par exemple te soki bakimi bayebi tina nini bakimi Katumbi azali kolobake soki proposition ya loi wana kaka et koti na kati ya parlement ye bakolongwa na union sacrée mais Katumbi bolongwa na union sacrée bolobaki pe bozali na droit soki ya une dizaine de postes ba pesa binote bolongwa donc Katumbi ye baka ta bolongwe na union sacrée et ko sala eloko moko te parce que 2023 ezali ya Félix Antoine Tshisekedi donc Katumbi aussi la coup de proposition loi parce que proposition loi na président Italie était président azali qui d'accord mais donc Noël Chani azali congolais neti ngai neti yo Willy Kunda azana droit ya repesa proposition et puis ezelo mo ngai ezo chenenga te parce que so balobi te que donc congolais azali à 50% za congolais azali congolais mais sikoyo ba poste oya minene donc président Sénat, président du Parlement, président de la République, bamboke belé à taille Afrique, bamboke belé zawana, avant comme président, il faut ça des pères et des mères donc école ya mboka na ezo gêner nini. Na yebi ko douter pourquoi ils allaient ko gêner Katumbi yo lobi soki proposition et kokota parce que ba c'est proposition et kokota donc yo tozo zela bolongwa na bino na union sacrée et ko sala eloko mote Katumbi ensemble na union sacrée ezala te et ko sala ke eloko mokote union sacrée ezali ko représenter président de la République Yemutu Azali Nakatia Masolo. Donc lelo ezalika Masolo to beta c'était na Masolo oya Katumbi parce que donc vraiment ba congolais boyeba ba congolais ba kosa biso lisute et comme anetité que présent oyo Kanamba yaki donc par hasard comme ba moko donc na magie moko bo komika donc chance loko pamba comme présent et loko wana e ko zonga ka lisusu na mboka na biso te présent oya ko ya il faut ba voter na ba congolais présent oya ko ya il faut penza donc azala congolais ya solo donc lelo il fallait ka to beta c'était na Masolo oyo vraiment ya Katumbi merci na bino nyoso tundenga na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, de vos observations, même critiques. Donc n'hésitez pas à me les faire parvenir comme vous en avez d'ailleurs l'habitude. Donc tokomi na suka boyebi ka so tokomi na suka ya émission base zokotika kayango jamais base yango nde makambo base yango mutu sala tuke biso tozala 5 minutes c'est la torobanda toujours comme vous pouvez vous en douter na Londres pour Européen l'honorable Jean Moutala donc je ne sais pas vraiment comment te remercier na makambo soto sala rapport na 5 minutes et surtout na patriotisme non parce que vous allez parmi bateau ba lingimboka donc token sikoyo na kati ya Espagne pour Européen sa Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngati zongi susu na kati à Londres pour Européen sa Maria la beauté naturelle merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngati to kopesa sikoyo mbote na kati ya Paris na mama na biso Esther Kongolo Ngakono merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngati tozongi susu na kati ya Londres pour Européen Jano Matundu merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngati tokei siko na kati ya Italie pour Européen donc Bikende Bizunga Franck Kausoko Bikende Bizunga donc merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngati tokei na kati ya Grenoble pour Européen petit na ngai Awazi merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngati tokei na kati ya Brésil pour Européen pasteur Jansi Kalisa merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc ici on a Katia Jobour pour nous faire Zoé Chilumba merci na Katia Jobour na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours en Afrique du Sud toujours na kati Afrique du Sud cette fois-ci na kati Cape Town pour nous faire José Bantessa merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi. To yesiko na kati Paris pour nous faire Qu'est-ce Vumi merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati Paris pour nous faire ndeko na biso Jean-Paul Jamba ndeko na biso oyo ya Dokotolo Jean-Paul Jamba donc moi na bandale Dokotolo na kati poto tokotika toujours na kati bandale pour nous faire des affaires mikui
merci Nanyo Sotou au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi déjà fait coup ça. Merci à trop Nanyo Sotou au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Tokosuki ça donc na producteur à solo parce que ba producteur mususu azuka mbongo a commis producteur mais ba producteur à solo les seuls qui nous restent tous allez copier ça Masananga Willy Sionga na Paris. Merci Nanyo Sotou au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. C'est avec cette dédicace de Willy Sionga que nous mettons fin à cette émission. Merci d'avoir suivi 5 minutes avec César Ngadi. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda. Nous allons donc nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Agoswa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur le pied et mettre. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Puis, bon, le Kamako, au salaire, au yuyo, aux amants, c'est vrai, au Tangakana, yo, du ventre.